Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Liloba lya Nzambe elobi nini? Ezali ngai ndeko na bino Tito Nganda. Enregistrement ya lelo ezali message ya biso pona yo ndeko mwasi yo ndeko mobali. Ezali pona yo moko yo ndeko ozoyoka ngai. Motuna mwanga ezali boye. Eske olingi ozwa mapamboli ya Nzambe ya solo na bomoi bwa yo na mobu mwa sika? Eske olingi ozwa mapamboli ya Nzambe ya solo na bomoi bwa yo na mobu mwa sika? Eloko ya liboso ya kosala ezali nini? Ezali kotondo Nzambe botondi pona maso mai asali pona biso, pona yo ndeko mwasi ndeko mobali pe pona ngai. Pe tobosana ba bienfait ya ye te bolamu bwa ye oyo asali pona biso. Paul liloba Nzambe ezosenga na biso tozala reconnaissant. Toke na psaume 103 tokotanga verset mibale. Molimo mwanga ebenisa Nkolo pe ebosana bolamu bwa ye te. To moko ya ebosana moko ya malamu to bolamu bwa ye te. Nkolo Nzambe azosenga na biso tobosana ba bienfait na ye te. Malamu oyo asali biso tobosana te. Soki asengaki ke totanga moko na moko oyo malamu asalaka biso, nakanisi moto moko te akoki koyeba po Nkolo Nzambe asalaka mingi na bomoi na biso. Toyebaka tokoki koyeba nyonso asali mpo na biso te, kasi ye azosenga tobosana te. Nakanisi na mobu moleki 2020 yo ndeko mwasi yo ndeko mobali okoki kokundola, okoki soko otali nsima ovandi otali mai Nzambe asali na bomoi bwa yo, nakanisi okotondo motema na okotonda na botondi epa ya Nzambe, paske yo nde mutu oyebi mai Nzambe ya solo asalaki mpona yo. Ba situation ndenge na ndenge ozaki na kati, comment ye abenir yo. Yo nde ozali bien disposé ya koyeba po ete okoka kotonda ye botondi. Eloko mibale esengeli to s'engage ya kosala na mobu mwa sika ezali nini? Kolinga lisusu Nzambe oyo solo koleka. Na botiaka ye tango nyonso oboso to na première position na bomoi bwa yo ya mokolo na mokolo. Kolinga Nzambe ya solo koleka pe otia ye tango nyonso na position ya liboso. Donc na première position na vie na yo ya mokolo na mokolo. Tokokende na évangile ya Marc. Tokokende na évangile ya Marc chapitre 18. Tokotanga verset 28 à 30. Moko ya ba scribe ayokaka Yesu Christ aza discuter na ba Sadducéen. Na boyebaka ete Yesu Kristu azongisaki bango yano ya kitoko. Apusani pe atuni ye. Mobeko ya liboso oya ba mibeko nyonso ezali nini? To le premier ya ba mibeko nyonso. Yesu azongisile yano. Abi mobeko ya liboso oyoka Israel mokonzi. Nzambe na biso azali se moko mokonzi. Okolinga mokonzi Nzambe na yo na motema mwa yo mobimba
na molimo mwa yo mobimba, na makanisi ma yo manso, pe na bokasi bwa yo bonso. Kolinga Nzambe na mitema mia biso mobimba, to na milimu mia biso mobimba, na makanisi ma biso manso, pe na bokasi bwa biso bonso. Yango nde ezosalaki totia Nzambe toujours numéro 1 liboso. Ezali eloko oyo ezokotinda biso totia Nzambe na premier position yango wana. Ndenge nini yo ndeko mwasi, yo ndeko mobali, yo kolinga Nzambe? Est-ce que somona Nzambe na miso no? Nzambe aza elimu, oko kosimba ye te, oko koyoka solo na ye te. Nzambe aza elimu, kasi Nzambe loka alinga biso mingi, apesa biso maloba maye, makomami. Maloba maye ezolingisa biso toyeba ye, toyeba lolenge nini toko kolinga ye pe kokumisa ye. Alors, po yo linga Nzambe aza elimu, esengeli obomba mibeko mia ye. Po okuka kobomba mibeko mia Nzambe, ifo yeba mibeko miango. Donc, soko olingi penza olinga Nzambe, esengeli oyeba mibeko mia ye pe obomba yango. Toke na 1 Jean chapitre 5 verset 3. Bato mingi balobaka bolingo ya Nzambe. Oh, pana bolingo ya Nzambe sala boy. Bolingo ya Nzambe, bolingo ya Nzambe ezali nini? 1 Jean chapitre 5 ezopesa ye yano. Bolingo ya Nzambe ezoko consiste na bombaka mibeko ya Nzambe. Kobomba wa ezali kobomba loka ndenge babombaka trésor. Ozali na libanga linene ya diamant oyo ezoko coûter $100,000. Libanga lina okamata ngo otie likolo ya mesa na salon, okamata nzela okei te, okosala ndenge wana te. Po eza libanga lia talo, okobomba ngo na esika oyo yo kolinga meme teke moto mosusu ayeba. Liloba Nzambe eleki meme diamant wana. Okobomba mibeko mia Nzambe ndenge lokola babombaka trésor. Et puis mibeko mia Nzambe ezali pasi te. Nzambe azali Nzambe ya bolingo. Na bolingo na ye apesa biso bato mibeko mia ye. Alors esengeli biso bato nde tokoyekola mibeko mia ye, tobombi yango na mitema mia biso. Pona nini? Po ete tokoka ko tambola elongo moko na ye, to tambola eyenge bene na mikano mia ye, pona mabenisi mabiso moko. Soki na kati ya motema mwa yo olingi ke na mobu mwa sika, mabenisi ya Nzambe oyo ya solo masopela yo, esengeli olinga Nzambe oyo ya solo. Na bombaka mibeko mia ye, parce que mibeko mia ye ezali pasi te, ezali kilo te, ezali te ke, parce que Nzambe ya solo soko asengi bana baye basala makambo, to apesi bango mibeko, ezalaka toujours pona ba bénédiction ya bana baye. Nzambe ako senga bana baye te basala makambo oyo ko profiter na bango te, toujours pona bénédiction ya bango. Matthieu chapitre 6 tokotanga verset 33. Matthieu, évangile à Matthieu chapitre 6 verset 33. Jésus-Christ azo abi toluka liboso, eloka liboso sengo toluka ezali royaume pe justice ya Nzambe. Manso maye matika wana makopesa na biso. Soki otangi contexte ya Matthieu chapitre 6 verset 33, liloba ya Nzambe ezoko yebisa biso, ezotanga maye moto asengeli na yango pona
bomoi boyi liste ezali wana. Au lieu que yo oluka nde biloko bina liboso yango nde ya liboso te sala l'inverse. Eloko liboso senge oluka royaume pe justice nzambe. E maso mana akopesama na yo. Nzambe na mobu masika tolinga ye mingi totia ye toujours boso aza na première position na maso tokosala. Toluka liboso kwa eloko liboso toluka ezali royaume pe justice ya nzambe. Nde mae oto senge nango nzambe akopesa. Parce que bato nde bakosaka. Bato bakosaka lokola ndenge bapemaka. Kasi nzambe akela likolo na sena biloko biso na bonene boye. Eza na eloko moko o akoki kosala te. Eza nini? Akoki kokosa te. Nyonso alaka o aloba. Soki bato bandimi yango, basaleli yango, bakozwa maye nzambe alaka. Est-ce que yon de kumwasi yon de kumobali olingi ete mibu miayo mibakisama ekoma ebele awa ose pe kimia na yo ebakisama soki na kati ya motema mwa yo yo olingi ke mibu miayo mibakisama pe kimia ya yo ebakisama eyano ezali na proverbe toke na proverbe chapitre 3 tokotanga verset 1 et 2. Liloba nzambe zoloba bwe mwana na ngai kobosana mateya mangai te. Pe obomba ba mibeko na motema mwa yo. Donc motema mwa yo ebomba mibeko ngai. Biloko mibale wana. Soko obosani mateya nzambe te. Pe motema mwa yo ebombi mibeko ya nzambe ekobakisilo ba mikolo na ba mibu ya bomoi na yo pe ekobakisa kimia na yo. Nzambe nde alaki na tina wana kobosana mateya manzambe te. Et puis motema mwa yo ebomba egarde jalousement ba mibeko ya nzambe po ete mateya ya nzambe. Mateya mana eza wapi? Eza kati ya liloba nzambe. Mibeko ya nzambe ezali wapi? Eza na kati ya liloba nzambe. Yango nde ekobakiselo mikolo bambula pe yango nde ekobakisa kimia na yo. Tango tozolinga nzambe tokoki tomona qualité ya boyokano eza entre biso na nzambe. Lolenge ya kolinga nzambe ndenge na utaki koloba tout à l'heure ezali kobomba mibeko miayi. Po tomonaka ye te. Tokoki kotouche ye te. Kasi lokola alinga biso mingi apesa biso motema maye alingi. Volonté na ye, mukano mwa ye. Biblia atia maloba maye na kati po ete biso bana baye toyekola yango toyeba. Soko toyebi toko kumisa ye lolenge ye alingi toko tambola eyenge bene na mukano mwa ye toko zala na ye na boyokani. Lolenge mususu ya kolinga nzambe ezali nini? Ezali tango yo ozoluka nzambe na bo sambelela ka ye, ozo sambela ya ye. Oko sambela nzambe na elimu pe na mayele mayo. To okoki pe kolinga nzambe na bo kumisaka ye na motema mayo mobimba. Ezali disponible kosala yango. Na Psaume 119 verset 2 liloba nzambe lo benini. Psaume 119 verset 2. Esengo na bae
bazobomba mibeko mia nzambe oyo bazoluka ye na motema mwa bango mobimba. Liloba nzambe elobi te ke mawa na baye bazoko bomba mibeko mia nzambe. Non. Nzambe alobi ndenge wana te. Nzambe alobi te ke mawa na baye bazobomba mibeko mia ye. Non. Esengo. Ezali esengo munene. Bao bazobomba mibeko ya nzambe bato bana bakozala esengo. Bao bazokoluka nzambe na motema mwa bango mobimba. Bango pe bazali heureux. Esengo na baye bazobomba mibeko mia nzambe pe baza koluka ye nzambe na mitema mia bango mobimba. Ndenge nini esengeli tobomba mibeko mia nzambe? Ndenge nini? Lolenge nini? Eloko ya liboso yango yo ndeko mwasi yo ndeko mobali esengeli yo nde okolika otonga boyebi ya liloba nzambe. Yo nde okolinga ocomprendre mokano mwa nzambe. Okomprendre yango ndenge nini? Okoyeba liloba nzambe ndenge nini? Yo moko nde okozwa tango na yo po otanga pe oyekola liloba ya nzambe. Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali ozoyoka ngai, ndenge nini yo okoma na position oza nango na domaine na yo oza kale nango? Yo okoma mécanicien, okoma ingénieur, professeur, docteur, infirmier, infirmière, dans n'importe quel domaine, militaire, policier, magistrat, na domaine nyonso okomi parce que otangi olamuki te na tongo mbala moko nga nakomi médecin di bato ya quartier boya nasala bino opération bato bayebi ke yo otanga te okende na école ya médecine te olamukaka na tongo bi bon osali salle d'opération oya opasura bato libumu nana okoya epa na yo na même façon effort osala po okoma ndenge okoma liloba nzambe mpe eza ndenge wana. Bato basu bakasaka no liloba nzambe olamuki kaka bopa euti na likolo ekiti na mutu. Non, eza ndenge wana te. Même processus osala po okoma oyeba oyebi, même processus okosala po oyeba mokano mwa nzambe. Nyonso oyo toza na mokili nango toza nango ekotikala awa ose. Eloko moko ekotikala seko na seko eza liloba ya nzambe. Pourquoi ne pas investir tant na yo oyeba nzambe oya solo? Parce que liloba oyo toza nango ekotikala seko na seko. Maïma son nzambe alaka makosalama. Alors pourquoi ne pas investir le temps au tiatana au disponible au bâti connaissance pe compréhension ya mokano ya nzambe na botangaka pe na boyekolaka liloba ya nzambe. Ezali liloba nzambe nde ezolingisa biso toyeba ye nzambe. Soko yolingi oyeba nzambe il faut yeba liloba ya ye. Po nzambe aza elimu kasi apesa biso mokano mwa ye. Soko oyebi liloba ya ye okoyeba ye. Ezali liloba nzambe nde ezoteya biso lolenge nini esenga tolinga nzambe. Ezali liloba ya nzambe ezoteya biso lolenge nini esenga tokumisa ye. Nzambe alingi bakumisa ye na elimu, to adorer na esprit et en vérité. Pe tozala na boyokani communion na ye. Na boyekolaka liloba nzambe tokoki ko développer kokolisa boyokani na biso na nzambe. Plus oyebi liloba nzambe, plus relation na pe ozosala liloba nzambe, plus relation na nzambe ezali ekozala kitoko. Parce que oyebi mokano mwa ye pe ozosalela yango.
na ntina wana yo ndeko mwasi yo ndeko mobali yo ozali responsable ya koenrichir relation na yo na Nzambe, na boyekolaka liloba ya Nzambe, na bolukaka koyeba Nzambe azali nani, eyenge bene na liloba ya ye, parce que liloba ya Nzambe ekoyebi biso Nzambe azali nani, ndenge nini okokumisa ye, ndenge nini okolinga ye. Tozoyekola liloba ya Nzambe ekolingisa biso toyeba maye Nzambe asala mpo na biso, maye akosala mpo na biso, mpo makambo mosusu Nzambe akosala na le futur. Liloba ya Nzambe ekolingisa yo ndeko mwasi yo ndeko mobali oyeba ndenge nini Nzambe azokamata soin na biso, mpe ndenge nini azolinga biso. Epi nyonso wana ekolingisa biso nini? Tango toyebi maso mana ekolingisa biso topesa confiance ya makasi epai ya Nzambe. Na mobu oyo ya sika esengeli to se confier na ye Nzambe mpe to reconnaître ye Nzambe na banzela na biso nyonso. Biso nde tokodeside mpo ete topesa confiance epai na ye Nzambe, mpo ete to reconnaître ye na banzela na biso nyonso. Toke na Proverbe chapitre 3 tokotanga verset 5 à 8. Pesa confiance na yo na Nzambe na motema ma yo mobimba, osappuye sur bwanya na yo te, oyeba ye, oreconnaître ye na banzela na yo nyonso. Soko osali ndenge wana Nzambe akoaplanir banzela na yo. Ozala omimona yo moko, omimona teke yo ozali na bwanya yo moko, kasi esengeli orespecte Nzambe mpe otika mabe, ekozala bokolongono mpona bamuscle na yo mpe ekozala rafraîchissement mpona mikuwa mia yo. Kolinga Nzambe na motema ma yo mobimba, na molimo ma yo mobimba, na motema to na makanisi ma yo maso mpe na bokasi bwa yo bonso, ekotinda yo to ekolingisa yo opesa confiance epa Nzambe. Na boyebaka ete akozala tango nyonso na yo na situation nyonso ya bomoi na yo, mpe ye nde akoplanir banzela na yo, akolongola nyonso ya mabe na nzela na yo mpo okoka kotambola otuta libaku te. Na mobu mwa sika oyo esengeli to medite liloba ya Nzambe butu mpe moi. Komedite awa eza tango yo tangi liloba ya Nzambe ozomilobela liloba ya Nzambe yo moko, ozomona ndenge yo ozosalela yango mpe baresultat ezokosalama ndenge Nzambe alakeli. Na Josué chapitre 1 verset 8, liloba ya Nzambe alobi ke buku ya mobeko elongwa na monoko na yo te. Eza Bibilia. Eza te koza Bibilia otia na monoko olia te, me ezali ndeke omedite yango mokolo mpe butu. Mpo na nini? Mpo ozala elingisa yo okoka kosala maye komami na kati. Parce tango yo ozotanga liloba ya Nzambe, otangi sikoyo ozokomilobela, ozomona ndenge yo moko ozosalela yango mpe babilaka Nzambe ndenge alaki, ndenge otangi ezosalama na bomoi bwa yo. Le fait que ozotanga butu moi, yo oza capable ya koyeba lolenge nini osala mokano ya Nzambe. Tango ozosala, alors okozala na succès.
na bamisala na yo surtout osala oko réussir. Succès eza garanti. Nzambe alingi bana baza na succès. Nzambe alingi ke bana ba réussir. Eza te ke po za mondimi. Bon, succès ezali te. Non, succès eza garanti na Nzambe to tangao. Et puis Nzambe alingi ke ozala na bozu, o réussir. Ozana réussite. Dans l'Ancien Testament ezali pona instruction na biso. Tokoki ko apprendre ebele na buku ya Ancien Testament. Tokokende kuna totanga mae Nzambe alakelaka bana Israël. Ezali lié na ma bénici. La bénédiction. Donc, tokokende kotanga yango dans Deutéronome chapitre 28. Nzambe azoloba soki yo tosi mongongo ya Nzambe. Mongongo ya Nzambe ezali nini? Ezali liloba lia ye. Na otaki koloba Nzambe aza elimu. Donc so lingo tosa mongongo ya Nzambe sengo tosa maloba maye. Na bo bombaka pe na bo salelaka mibeko miaye miso oyo na komeli bino. On a Moïse azoloba. Ezali selon révélation Nzambe apesaki ye. Kolo Nzambe na yo akopesa yo supériorité likola ba mboka nyonso ba nation surtout ya mokili. Tala mabenisi maye makosopelela yo tango yo okotosa mongongo ya Yahweh Nzambe na yo. Mabenisi ya Nzambe makosopelo tango yo ozotosa mongongo na ye. Tango ozotosa liloba lia ye. Okozala beni na ville, okozala beni na bilanga bia yo. Fruit ya entraille na yo, ya mabele ma yo, ya ba troupeau na yo, ba nyama na yo. Biloko nyonso bina bikozala beni na Nzambe. Yo okozala beni na arrivé na yo, pe na départ na yo. Donc koya na yo pe na bokebwa yo. Kolo Nzambe akopesa yo victoire tobo elongi likola ba nguna bayo o bako bima contre yo bako bimela yo po babunda na yo na nzila moko metango bakokima busono na ba nzila sambu. Nzambe akopesa mitindu na mabenisi po ete ezala na yo na nyonso na yo ozosala. Ye ako benir yo, ako benisa yo, na mboka o ye Nzambe apesi yo. Okozala pona Yahweh peuple esantu. Lokola ye moko alakaka yango, alapaka ndai pona yango, tango yo ozotosa mibeko ya ye Nzambe na yo. Pe ozotambola na banzela na ye. Banzela Nzambe za wapi? Eza na liloba lia ye. Ba peuple nyonso bakomona na babenga na kombo ya Yahweh pe bakobanga yo. Ye kolo Nzambe ako combler yo na ba bien, ako multiplier ba fruit en train na yo e aba bibwele biloko nyonso ya yo. Yahweh ako bénir yango. Lolenge alapaka na batata na po apesa yo. Verset 12. Ye Nzambe yako fungola trésor, bon trésor ya likolo pa atindela mbula. Bato mususu bisika mususu bazana pasi bazaka mbula te. Mais ako tindela yango, ako beni musala ya maboko mwayo. Yo ko defisa. Mais yo ko defate. Wana Nzambe nda zoluba. Nzambe akosala ke ozala toujours moto oboso, liboso, ke okozala mokila te. Okozala toujours likolo. Mais okozala na sete. Tango nini? Tango yo kotosa ba mibeko mia ye. Ya Nzambe tata na yo.
oyo ezali bongo nazokumaela bino okubomba yango mpo osalela yango okende à gauche te à droite te esengeli osalela mibeko ya Nzambe oyo nazopesa bino lelo okende nsima ya banzambe oyo ya lokuta wana te mpo oservir bango te. Banzambe ya lokuta bazali bato mingi mpe bazoservir bango, me Nzambe alingi te ke biso bana baye toservir ba faux dieu. Non, Nzambe alingi te. Nzambe alingi tokumisa ye moko. Eloko mosusu esengeli tosala na mobu moye ezali nini? Na mobu mwa sika esengeli tosala malamu na bato, totika kosala mabe na bato. Soki toke na Galates chapitre 6 verset 7, le Nzambe lobi o se trompe te, ne vous y trompez pas. Basekaka Nzambe te. Oyo moto aloni yango nde akobuka. Na uta koloba tout à l'heure que bato nde bakosaka. Nzambe akosaka te. Soki eloko so Nzambe alobi yango nde kosalama. Yo soko oloni nguba ekobima masangu? Non. Soko oloni masangu ekobima nini? Ekobimaka masangu. Donc tango yo ozosala malamu, parce que eza très important loko nazoloba, mpo na nini esengeli tosala malamu na bato? Po ete malamu oyo ozosala bato, malamu makozongela yo yango nde oloni. Mabe maso oyo ozosala bato moko na moko ekozongela au centuple, ezongela moko. Soko ozali na telefone cellulaire na maboko, osambelaka mingi, otambolaka na Nzambe longo, kamata cellulaire bwaka likolo, bana kosambela loba cellulaire tika kuna likolo, ekotikala te. Osala nini? Ekita na se. Wana eza loi naturelle. Nzambe alobela ke oyo oloni yango nde kobuka. So oloni manga nde kobima. Oloni masangu nde mobima. Oyo nyonso ozosala na bato ya malamu, ozomisala yo moko. Mabe maso mayo ozosala bato, ozomisalela yango yo moko. Eza neti moto azumbeli ye, azomitia ye moko, croyant ke azotia moto mosusu, pendant ke azomitia ye moko. Nyonso eza valable, eza mpona ba individu, eza mpona ba mboka. C'est le même, c'est la même parole de Dieu. Nzambe akosaka te. Soko yo lingi ke Nzambe azala na yo na mobu moyi, esengo sala nini? Est-ce que vraiment yo na motema mayo ndeko mwasi ndeko mobali olingi ke Nzambe akila likolo na se na biloko biso azala na yo partout okozala? Eloko nini esengo sala? Esengi tokende kati ya liloba Nzambe totala ndakisa Yesu Kristo. Ye nde toko imite, toko mekola, po ye aza modèle, ye nde azali tout poste na biso, azali exemple toko landa. Toko kende na Jean chapitre 8 verset 29. Évangile à Jean chapitre 8 verset 29. Yesu Kristo alobi boye, oyo atindi nga azali na ngai, atiki ngai moko te. Mpo na nini? Po ete nasalaka tango nyonso oyo ezali malamu epa na ye, liboso na ye. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nasalaka tango nyonso. C'est ça la grande clé.
tango nyonso Yesu Kristo azali kosala oyo ezokosepelisa Nzambe. Mpona nini Nzambe atikaki Yesu Kristo ye moko te? Yesu Kristo awuti koloba. Yesu Kristo alobi ke mpo ete ye azalaki tango nyonso kosala mokano ya Nzambe. Alobi te ke azosala de temps à autre, azwi congé lelo, asali mokano ya Nzambe, azwi congé 2 semaines, 1 mois, nde nsima nde azongi. Non. Toujours oyo ezali agréable. Na nani? Na Nzambe tata na oyo atindaki ye. Nzambe aza na kati ya Kristo na kati na biso. Wana ekomisi biso bana ba Nzambe. Me kasi biso na Kristo eza etamboli na biso. Boyokani na Nzambe. Eloko nini ezali malamu na Nzambe, eza agréable na Nzambe. Ezali kondima. Ke Nzambe azali. Ezali tondima. Kondima. Na Hébreu chapitre 11 verset 6, elobi ke sans kondima ezali impossible tozala agréable na Nzambe. Po ete o moto oyo azolinga pusa na penepe na Nzambe esengela ndima ke Nzambe azali. Pe ye nde azali mofuti ya baoyo balukaka ye. Voilà. Sans kondima ezali impossible yozala agréable na Nzambe. Esengeli kondima. Biso banso toyebi awa kondima ya munene eza na kati ya liloba Nzambe, kondima ya sekwa ya Yesu Kristo, yango nde eleki nyonso. Est-ce que yo ozalaki na habitude ya kondima na ndenge ya mabe? Ozalaki, aviez-vous l'habitude de croire négativement? Soko ozalaki na ezaleli wana toujours côté négatif, esengeli yo nde odeside oyekola ndenge nini esengeli okroire ondima positivement. Po liloba Nzambe ekopermettre yo ozala positif. Po Nzambe ye azali kopesa biso maloba oyo kopermettre biso tozala bato bazali positif. Oyo ozondima yango nde ekosalama na bomoi bwa yo. Ezala malamu to côté positif to côté négatif. Ezali loi, eza mobeko. Totala ndakisa na kati ya liloba Nzambe na Job, na buku ya Job chapitre 3 verset 25. Job alobi ke oyo nazobanga yango nde ezoyela nga. Ezali ndenge moko oyo yo obangaka yango nde koya, eza croyance na yo. Oyo ozobanga yango nde kosalama. Oyo ozo redouter, Job abi oyo aza ko redouter yango nde ezo atteindre ye. Ezali loi. Alors il faut qu'on évite yango. Ce qui ozo ndima négativement, on peut pas résultat. Ba résultat ngo ezani ko positif? Non, ba résultat ngo ezani négatif. Ce que ozo croire positivement, on peut pas résultat. Ba résultat ngo ezani ni positif. Donc ane oyo ya sikoyo esengeli to croire positivement. Kubanga, kozala na inquiétude, tozana nyonso wana ezo komema biso ya genre ya kondima. Tango yo oza déjà inquiet, oza na ba inquiétude, oza na bobangi, okoza mbuma fruit ya kondima na yo, oyo eza négative. Fruit yango ezali nini? Eza échec. Oka biso tozabana na Nzambe. Tozali na Nzambe na kati ya Kristo na kati na biso, toza na nguya ya Nzambe na kati na biso. Na tina wana na mobumu wa sika. Esengeli tozwa décision toyekola po tondima correctement. Tozala kontambola positivement. Parce que le Nzambe eko permettre yo o vivre vie wana to ontambola oza action positive. Na kopesa bino définition ya croyance positive to lolenga ko croire malamu to kosukisa na wana. Kondima croire correctement ezali nini? Ezali koyeba tango nyonso ke nguya pe présence ya Nzambe ezali na
na yo na kati na yo pe na yo na ba situation nyonso ya bomoi kondima oya solo ya malamu ezali koyeba tango nyonso ke nguya pe présence ya Nzambe ezali na yo pe ezali kati na yo pe na yo na ba situation nyonso oza nango. Donc ezali très très important oyeba définition wana eke partout yo ozali na oza mondimi oza na Nzambe na kati ya Kristo na kati na yo bipai biso ozali quelle que soit circonstance quelle que soit situation Nzambe na nguya na ye baza na yo na kati ya situation wana bakotika yo te. Voilà message tozaki nango mpona bino mpona mobumu ya sika yango wana Nzambe oyo akela likolo na se Jehova Elohim atondisela bino na mabenisi ma ye ndenge na ndenge na mobumu moi na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.